Au nom du Père qui Papa Kisokelo, du Fils dit Papa Dialona Kengani et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kengani. Mes chers amis, on est aujourd'hui le 3 du mois de décembre en 2018. Dans le cadre de cette technique de communication qu'on a trouvée pour pouvoir vous faire passer quelques informations concernant cette nouvelle civilisation qui est le kimongisme, la nouvelle manière de vivre sur Terre. Malheureusement, le tome est imparti en ce jour parce que l'heure de le reprendre l'occupation pécuniaire a sonné. Donc, je vais devoir vous donner rendez-vous, si Tata Kimbangu le veut bien, ce soir, lors du déjeuner. Du dîner plutôt, parce que le déjeuner a été un peu pris de court. Je vous vois ce soir, si Tata Kimbangu le veut bien. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que hier, on était le jour du sacré, où Tata Simon Kimbangu nous a donné son oracle dans le Saint-Temple de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Et donc là, sur ce pas, je m'en vais vous laisser en compagnie de sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, hier dans le Saint-Temple de Nkamba. À savoir, c'est qu'il a martelé sur le fait que, vous savez que Nkamba est le son de l'univers. Nkamba, c'est là où fut créé le premier humain, le Wantu Wantete, le Wantu, donc les premiers. C'est ce qui donne au pluriel Bantu, mais nous c'est les Wantu. Donc, c'est là-bas que, parce que le Kimongisme, qui est la nouvelle civilisation qui est issue de l'action de Tata Kimbangu, par le relais qu'il a pris de la part de Jésus-Christ, et donc son institution spirituelle qu'on appelle notre loge à nous, parce que nous on est des politiques, notre loge à nous, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son espèce Kimbangu. Et donc, cette institution a pour rôle, cette institution spirituelle a pour rôle de restaurer l'humanité dans son état promis. Donc, cette restauration consiste à aller là où nous sommes partis tous. Parce que le premier humain fut créé en Nkamba, c'est à la place du 3 février 1989, où Tata Kufumalongo Kuntima Diangenda est né à 6 h du matin, le vendredi 22 mars 1918. Et c'est là-bas donc Nkamba est appelé à recevoir toutes les nations du monde entier, tous les peuples du monde entier. Et donc sa divinité hier, il a signifié le fait que d'aucuns dans la contrée de l'environnement, ils disent que ceux qui viennent en Nkamba, qui montent en Nkamba, on les appelle les Mingizi là. Papa Fumalongo, c'est moi qui manque n'est pas d'accord avec ça. Donc il faut arrêter avec ce genre d'appellation parce que le chant des anges qui était venu en 1921 dit Kunga miamba sinubonga. Nous allons recevoir les captifs de chant des anges. Et ces anges-là, nous allons recevoir tous les peuples du monde. S'il vous plaît, si vous le voulez bien, moi je vous donne rendez-vous ce soir pour le dîner. Là, pour le petit déjeuner, je vous laisse en compagnie de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, dans son oracle, donc dans le Saint-Temple de Nkamba. Si vraiment, je m'excuse le fait que je n'ai pas pris beaucoup de temps à vous détester dans les choses, mais en tout cas, Tata Kimbangu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, j'espère ce soir prendre rendez-vous avec vous et vous faire état de ce qu'il en est exactement de notre travail de communication qu'on appelle le Mediaki. Vous savez que le Mediaki, c'est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Autrement dit, le Kimongisme. Donc voilà, je vais vous laisser donc en compagnie de sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, dans son oracle hier, dimanche 3 décembre 2018. Suivons.
Excusez-moi, il y a un petit contretemps, donc je vous remets donc avec en compagnie de sa divinité pour l'oracle cette fois-ci de Dier dans le Saint-Temple de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Suivons.
kolanda oyo nyonso bango balobaki na biso tobebisa te soki tobebisi ekozala biso mpasi na ntango ya kala oyo ezali ke tata molimo santo aye nanu te nkolo yesu aye nanu te tata nzambe azalaki kopesa bitumbu ebele na bato mpona nini toza kolanda te bazalaki kolanda te oyo ye azalaki koloba oyo ebani makasi makasi na ntango ya noe abebisaka mokili na mai ya mibale sodomu na gomora bato bakufaka mingi ntango nkolo yesu aye ye nde azalaki kosengela biso na tata nzambe limbisa bango ye azalaki kosengela biso kolimbisa ekeke ya mine yango oyo tata molimo santo ayaki tata molimo santo ntango aye na verite ya likambo ya kolakisa monene ya tata nzambe na ya nkolo yesu ebiso oyo tozali kolanda ndenge batangela biso mokanda mwa nzambe nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo ezali chance na biso lelo biso nyonso toye kovanda na yerusalemi mpona nini nzambe nde alingi bongo biso nde tokoyamba mokili mobimba na mboka ya yerusalemi nzembo ya liboso ya boyambi eza kolakisa ke mokili mobimba tokoya kosangana na yerusalemi nkungami ya mpasi lubonga tusatambola makanda manza oyesu kutu ozakasa talobelaka na nyoko ntango bato balobaka nkizila nga nasepelaka te elakisi ke tozoposa na nzembo wana nzembo wana elobi makambo mingi malgré ezalaki kongo biso nde tokoyamba mokili mobimba kasi ndenge tofikaka bato bayaka na nkamba tobosana likambo tata simoki mbango alobaki tokomi na ntango ya suka nde nzambe akokangisa makambo nyonso me soki tozofinga tozoloba mabe obosani nini okolanda etumbu mokolo wana mpe bakutuna yo kwa nini olobaki bongo soki papa dirija azali obe koran de dirija boyeba nzembo wana soki oyebi yango mpe yeba na yo kombe sifo tobosana likambo wana ya koloba mokizila tobosani tozopemisa likambo ya tata nzambe ntango olobi monzingilizila nzambe azwi yo likambo ya wana tozosenga na biso nyonso totira attention na nzembo oyo kungami ya mpasi lubonga ye alobaki mwana mende awa na mboka nkambo biso tozobebisa makambo ya mibale ndenge mokili eningani eza na bato bayebi ke likambo ezali awa babando koya mingi
sepela. Ori kamuna wo tango ikoki. Bakoyande pana biso. Malonga kitoko. Evani la kitoko. Elate ya kitoko. Bakamunyoze za la kitoko. Ota mona yoba mike. Yerusalemi alinga kata ni kamuna ye. Opesa tempo. Kunga miambasi lubowa. Osaka. Tango zali kofinga kanisa. Tango batu bazoya pamba te. Makanisi kwekene na 21. Alobaki yao. Biso tozofinga bato ya ngana. Ya tata Nzambe, kolo Yesu tata Molimo Santo. Ye alobaka boye. Surtout papa Fumabo. Bino kuna na Angola. Okoki kozala na richesse ya mingi. Kasi likambo tata Nzambe okoya kozwela mo na nkamba pai mosusu te. Tina bapaya bayaka koluka na likambo tata Nzambe awa na Yerusalemu. Tozomona na bato ndenge bazokoyela bakonzi ya minene tozali koya na nkamba likambo ezali yango kumabanza bakete butu ata ekubeli ntongo oyo kotana fumalongo alobi balinga te tokolonga makambo wana tolandango elakisi nini ntango ekoki ntango eyekokokana na ntango na biso tozali lelo maloba mabe totika koswana totika kobunda mpe totika
basalelaka makambo wana soki abimi na ngamba abimi zero ake na eloko te. Soki oza moto ya kimia yo nde okobénéficie na makambo nyonso tata nzambe abongisaki mpo na biso. Tokoloba ngo avant to tomoni basili ebele oyo ezali ke nzela ezali kofungwama. Emonani te ntango na biso ekoki mondele moto mwindo kaka wana nkambo yango omonaka soki bapesi bapaya mpote surtout oyo bakutaka mosika to bamendele faki abetaka zembo toujours enkungami ya mpasi mpo toyokaka yango na 21 tobosana likambo wana te tokala yango na motema baya soki aye mpo na nzambe na ye. Nzembo mosusu ya kala mingi te na ntango totikali biso na biso. jeteki moto ayebaka yango. Nzembo wana tokolanda yango eza kolakisa makambo ebele aussi mpo elakisi ke ntango na biso ekoki makanda makoma nzaya place moko ekotikala ekozala te. jeteki boyembela biso nzembo wana soki bozali jeteki soki asilisi ofaki bongo asilisa yango eyokana na mosika o nyonso oyo toza koloba nzambe nde asala programe na ye na mboka oyo tovandi. Bato bakokuta epai na epai tokoya kokutana na Yerusalemi, ezala bawei ezala biso bato toza bomoi tomoni ke tobandi kopusana likambo ezali tosala berere te. jeteki
Merci Jeteki, merci Faki. Bisonions Tolandi. Baze Monyoswar Mibali. Oya Suka Elubite, Tanwe Koki. Baumbu wana bakozonga. Yango papa Fumalongo asangisa basavant. Ya mokili mobimba. Basavant nyonso bayaki mutu mwendo moko kaka. Me sikoyo ntango bango bakozonga na basava ya kuna na basava ya biso bakoya kokuta mokili na biso to Afrique likambo ekozala liboso pasi bisengo nde eyaka tozali bana nsuka nzambe apesaki nzela na bamosusu sikoyo ezali ntango na biso biso sikoyo tobongisa mpo na nini kobongisa na biso mibeko baya kokuta biso na kati na mibeko biso na mibeko oyo bapapa bapesi biso ndenge ya kotambolela ndenge tobakisaka ndenge tobandelaka makambo nyonso bayokutake biso awa toza na mibeko oyo bango bakoya nango wana tokolanda oyo ya bango te me bakolanda oyo ya biso baya koyekola yango toza koinsiste biso na nkamba totosa tolanda oyo baza koloba na biso makambo ekomi pene oyo toza koyokela na mosika ekomi pembeni makasi kaka totonga Yerusalemu po ndenge bakoyeba biso nde tokoyamba bango yango na soki mikolo nyonso ntinzani ezalaka mpona botongi tosimba makambo oyo tolobi mokolo lelo banzembo oyo eyembami ezali koteya na 21 samatambola makanda manza yisu kutu ozakasa kaluvilaka nango tobosa na likambo wana te tokende nango na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Nene malongo atokili kwa sile toki ya longo ikatatoda mongo tatobela si mwana belela kupate di mwana tata mwana belela Kaka pasteur ne atei biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika tolobi ya kala loba mpe ya sika tolobi ya sika loba mpe ya kala ntango oyo tozali ezali ntango oyo tata nzambe azali kolakisa makambo nyonso toza susu bapaya te mokili oyo tata nzambe nde atambwisaka yango
te ekozala na biso pasi. Biso na lingomba ya tata Simon Kimbangu mopaya azali te. Bana na 21 ye moko atei alakisi nzela. Bapapa batei biso mingi. Yango tozokolanda oyo nyonso bango balobaki na biso. Tobebisa te. Soki tobebisi ekozala biso mpasi. Na ntango ya kala oyo ezali ke tata molimo santo aye nanu te, nkolo yesu aye nanu te, tata nzambe azalaki kopesa bitumbu ebele na bato. Mpo na nini toza kolanda te? Bazalaki kolanda te oyo azalaki koloba, oyo ebali makasi makasi na ntango ya Noe abebisaka mokili na mai. Ya mibale Sodome na Gomora. Bato bakufaka mingi ntango nkolo yesu aye ye nde azali kosengela biso na tata nzambe limbisa bango. Ye azali kosengela biso kolimbisa. Ekeke ya mine ya oyo tata molimo santo ayaki. Tata molimo santo aye na verite ya likambo ya kolakisa monene ya tata nzambe na ya nkolo yesu. Ebiso oyo tozali kolanda ndenge batangela biso mokanda mwa nzambe. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo santo. Ezali chance na biso. Lelo biso nyonso toye kovanda na Yerusalemi. Mpona nini nzambe nde alingi bongo biso nde tokoyamba mokili mobimba na mboka ya Yerusalemi. Nzembo ya liboso ya boyambi eza kolakisa ke mokili mobimba tokoya kosangana na Yerusalemi. Nkungami ya mpasi lubonga tusatambola makanda manza oyisu kutuwozakasa talobilaka na nyoko. Bato balobaka nkizila nga nasepelaka te. Elakisi ke tozokosa na nzembo wana. Nzembo wana elobi makambo mingi malgré eza na kikongo. Biso nde tokoyamba mokili mobimba. Kasi ndenge tofikaka bato bayaka na nkamba tobosana likambo tata Simon Kimbangu alobaki. Tokomi na ntango ya suka nde nzambe akokangisa makambo nyonso. Me soki tozofinga tozoloba mabe obosani nini okolanda etumbu. Mokolo wana mpe bakutuna yo mpo nini olobaki bongo. Soki papa dirija azali obe kora te dirija boyeba nzembo wana. Soki oyebi yango mpe yeba na yo konvensibo tobosana likambo wana ya koloba mokizila. Tobosani tozopebisa likambo ya tata nzambe. Ntango olobi mokizila nzambe azwi yo likambo. Ya wana tozosenga na biso nyonso totira attention
na nzembo oyo kungamia mpasi lubonga ye alobaki mwana pende awa na mboka likambo biso tozobebisa makambo ya mibale ndenge mokili eningani eza na bato bayebi te likambo ezali awa babandoko ya mingi ntango bato baza koya tosepela koleka monango ntango ekoki bakoya nde mpa na biso maloba kitoko evandela kitoko elateli ya kitoko makambo nyonso ezala ya kitoko po ntango wana elobami ke yerusalemi alingi akata likambo na ye opesa nzembo kungamia mpasi lubonga na programme oyo bango bakangaki nkolo yesu na tata simoki bango na kati na yerusalemi totosaka ntango ozali kofinga kanisa bango bato bazoya pamba te makanisi po ekende na 21 alobaki yango biso tozofinga bakangana ya tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo ye alobaka boye surtout papa fumano bino kuna na angola bokoki kozala na richesse ya mingi kasi likambo ya tata nzambe okoya kozwilamo na nkamba bai mosusu te tina bapaya bayaka koluka na likambo ya tata nzambe awa na yerusalemi tozomona
ata ekupeli ntongo ekotana fumalonga rubi balinga te tokolonga makambo wana tolandango elakisini ntango ekoki ntango eyekokokana na ntango na biso tozali lelo maloba mabe totika koswana totika kobunda mpe totika bato wana basalelaka makambo wana soki abimi na nkamba abimi zero ake na eloko te soki oza moto ya kimia yo nde okobeneficie na makambo nyonso nzaka nzambe abongisaki mpo na biso tokoloba ngo avant po tomoni basili ebele oyo ezali ke nzela ezali kofungwama emonani te ntango na biso ekoki mondele moto mwindo kaka wana nkambo yango omonaka soki bapesi bapaya mpote surtout oyo bakutaka mosika to bamondele faki apetaka nzembo toujours enkungami ya mpasi po toyokaka yango na 21 tobosana likambo wana te tokala ngo na motema baya soki aye mpona nzambe na ye nzembo mosusu ya kala mingi te na ntango totikali biso na biso jeteki utayebaka ngo nzembo wana tokolanda yango eza kolakisa makambo ebele osi mpo elakisi ke ntango na biso ekoki makanda makoma nzaya place moko ekotikala ekozala te jeteki boyembela biso nzembo wana soki bozali jeteki soki asilisi faki mongo asilisa yango eyokaka mosika po nyonso po toza koloba nzambe nde asala programe na ye na mboka oyo tovandi bato bakuta epai na epai toya kokutana na yerusalemi ezala bawei ezala biso bato toza bomoi tomoni ke tobandi kopusana likambo ezali tosala berere te jeteki
les nations vont monter en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour glorifier Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Makanamomo, tous les peuples vont monter en Kamba. Ils sont rassemblés là-bas en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour aller glorifier Dieu le Père, qui Papa Gisoke Lukelo, Dieu le Fils, dit Papa Dialungana Kangani, le Pacifique, Salomon, et le Saint-Esprit, 3 fois disposé, à savoir Tata Kimbangu premier, Tata Kimbangu deuxième, donc Papa Kuntima Diangenda, et l'actuel tel qu'il est revenu, Tata Kimbangu Kiangani, donc le Saint-Esprit. Maintenant que la promesse s'est accomplie, donc la promesse de Tata Kimbangu s'est accomplie, ceux qui sont partis en esclavage, ceux qui étaient partis en relégation, dans les pays lointains, ils sont maintenant retrouvés en Kamba. Ils sont tous rassemblés en Kamba, dans leur pays, leur terroir naturel, leur pays qui est propre, leur propriété, leur héritage, leur pays d'héritage, qui est donc le Congo, qui a pour centre névralgique le berceau, le Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Car le moment est là, le moment est venu pour être dans l'allégresse, pour faire que les saints, les enfants sacrés, les enfants de la promesse puissent être dans la béatitude, dans l'allégresse. Muna Kembele là. Zilu ngane baenda kikole. Ceux qui étaient partis en relégation, en esclavage dans les pays lointains, ils sont revenus maintenant, ils reviennent maintenant chez eux au Bercail. Il y a qui fouille là, leur territoire naturel d'héritage, afin de glorifier les saints des saints en Kamba. Le temps est venu, le Mutangu Ifoene, Mukembele là, Ban Longo, Mouyeluselemi. Donc, que les saints, que les choisis, que les sacrés puissent être rassemblés en Kamba pour glorifier Tata Kisolokele, Tata Delungana, Tata Dengenda, les 3 en 1, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Voilà mes amis, pour une précision de comprendre ce qui se dit dans les notes par nos collègues des musiciens.
ndenge tovandaka makambo nyonso bayokutake biso awa toza na mibeko oyo bango bakoya nango wana tokolanda oyo ya bango te me bakolanda oyo ya biso baya koyekola yango toza koinsiste biso na nkamba totosa tolanda oyo baza koloba na biso makambo ekomi pene oyo toza koyokela na mosika ekomi pembeni makaka totonga yerusalemu po ndenge bakoyenga biso nde tokoyamba bango yango nasoki mikolo nyonso mpenzani ezalaka mpona botongi tosimba makambo oyo tolobi mokolo ya lelo banzembo oyo eyembami ezali koteya na 21 za matambola makanda manza yisuku tuozakasa kalobilaka nango tobosana likambo wana te tokende nango na kongo tata mwana mpe tata molimosa amen. Voilà donc mes chers amis, en cet instant spécial, à midi, je disais tantôt que pour le petit déjeuner, nous n'étions pas dans les conditions à vous mettre ce que nous disposons comme nourriture spirituelle. Et donc là, nous avons eu la chance d'écouter cette divinité. Je suis en pleine période, en plein moment de pécule, donc sur l'occupation pécuniaire, mais je tenais absolument à faire passer cet oracle de sa divinité hier dans le Saint-Temple de Nkamba parce que Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, qui est notre Père créateur, celui qui nous a investi toutes les capacités d'action, en ce qui concerne cette démarche qui consiste à rapporter ce message de paix, parce que l'humanité en a besoin. Et donc, il a insisté sur le fait que Nkamba, c'est la nouvelle Babel. Si à l'époque, il y avait la Babel de l'incompréhension, et cette fois-ci, lui, il est revenu, il est venu bâtir la Babel de la compréhension. Car c'est lui qui nous a envoyés sur terre. Et donc, lui, son souci, c'est que tout se soit appelé en Nkamba. Mais quand nous montons en Nkamba, eh bien, nous soyons bien disposés. Et surtout que nous, ceux qui sont les autochtones, hein, les habitants habituels, ne prennent pas pour ceux qui viennent comme des parvenus ou de ceux qui viennent pour nous. Non. Nkamba, c'est le son de l'univers. Nkamba, c'est le berceau de l'humanité. Toutes les nations, tout humain, vous savez que le premier humain a été créé sur la place qu'on appelle le 3 février 1989. Et c'est là même que Papa Mfuma Longo, la deuxième édition de Papa Simon Kimbangu, donc sa divinité Tatakunti Madiangenda, était née. Hein, Maman Mouilou l'a couché là-bas. Et donc cet endroit-là, c'est pour ça d'ailleurs, sa préoccupation première était de vouloir savoir que Motomouindo Outawapi, l'homme noir, d'où viens-tu? Voyez-vous? Donc voilà, je suis en pleine occupation pécuniaire, je ne vais pas rester longtemps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Papa Simon Kimbangu, sa divinité, Dieu de cet esprit, a insisté sur le thème de loi, le Nsiku. J'ai mis sur ma ligne d'actualité les textes qu'on appelle le code moral du kimbanguisme, que dorénavant, nous ici en France, tel que j'ai appris ça hier, quand j'allais partager la foi chrétienne avec la paroisse de Montparis-Montreuil, où le pasteur responsable a signifié que dorénavant, ils vont lire le code moral. Et c'est ça qu'on appelle les textes de loi, que eux, quand ils viendront, ces étrangers-là, qui, entre guillemets, étrangers, entre guillemets, parce qu'ils reviennent chez eux. Le cantique a bien dit que donc ils sont revenus dans leur territoire propre, leur territoire naturel. Notre pays, Nkamba, c'est notre terre d'héritage. Nous avons commis des erreurs sorties, mais là, on va rentrer au Bercail. Donc leur terre de Bercail, à ce moment-là, ils vont pouvoir suivre la loi. C'est la loi dictée par Tata Simon Kimbangu. Parce que je rappelle, mon modèle politique, pas qui sur lequel Lokelo, n'arrêtez pas de le dire, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue de Nkamba, eh bien, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi, qui sont Lokele, le Meshedek, le roi de Salem. Voilà, mes chers amis, pour ce qui est donc de ce média qui, de cette journée de Banga, le mois de... Nous, on vient de Fidong, là, on va rentrer dans le mois qui suit le Kumpoa. Et là, on est en décembre. On va beaucoup communiquer sur le mois de décembre parce que décembre, il va se passer beaucoup d'événements.
On parle du 23 décembre. Mais pour nous, on a la date fatidique du 24 décembre. Parce que le 24 décembre, c'est là où le flamand, Papa Fumalongo dira aux flamands, aux colonisateurs, j'étais qui, moi Kimbangu. C'est la phrase qu'il dira aux colonisateurs. Parce qu'il a mis en place une décision depuis le 6 avril, et bien on voulait toujours le nuire. Pérégrination, relégation. Et le 24 décembre, dans le territoire naturel de sa chambre dortoir, il a déclaré aux flamands, j'étais qui, moi Kimbangu. Ils vont reconnaître, oui, tu t'es vraiment dans d'esprit, on te libère, tu peux prier librement. Voilà, Dia Congo, comment ça m'a j'ai qui, j'ai sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kangani, à très bientôt mes amis. Au revoir. C'est tout mon nom.